Bandeko balandi émission mbongwana mbote mingi na bino pe boye malamu na émission na bino o bolandaka na boke binyonso pona mokolo ya lelo na azali na esengo ya koyamba pona bino maître Didier o azali bongo cadre na kati ya mouvement de libération du Congo na structure babengi Force One pour le leadership de Jean-Pierre Bemba o ezali bongo moko ya ba structure monene na kati ya mouvement de libération du Congo o ezali ko bunda pona ko tombola parti mouvement de libération du Congo pe vision ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na ye toko solo la matali évolution ya parti MLC to ebiete bauti ko lekisa 23 ans na bango mikolo eleki toko solo nini o bango balengeli position na bango ezali nini par rapport à nyonso ezali ko lekana na kati ya Congo démocratique pe toko lobela mingi pe makambo etali actualité oyo to moni mwa moke ezali koningana na ngambo epai Iram na ngambo epai consensus ezali kozwa makaka te na ngambo ya ba confession religieuse pona ko luka bongo bato oyo bakokamba seni na kati ya mibu oyo ezali ko ya mbote mingi na yo mwana mboka maître Didier. Mbote mingi ndeko journaliste Mikole Belé, je crois ils a cause à plus d'une année. Donc na CP na nengo lancé au Pessinga invitation na yeto solo la ba imboko balanda biso netando moke ba yoka ba comprendre pe oyo makambo ezo lekana kati na mboka na bango. Donc nazane sengo ya kosola na yo susu na ngonga oyo. Oui, Kolimbo et la Bissona nous Force One pour le leadership de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Aux ali structure monnaie na kati MLC. Musa na bine zakanine poto monaka les amis de Boye, ba Bembiste, to monaka oyo ba Force nini Boye. Nyonso wana ba structure wana na kati ya mouvement de libération du Congo ezali pona nini spécialement ya bino ezalaka spécialisé na nini penza. Boyebi ke MLC eza parti monene na koloba ete MLC zana no parti eza na kati ya mboka na biso pe na kati ya ba province nyonso. Nazo rappeler que tozana 77 fédérations en interne, c'est-à-dire na kati ya RDC, et puis tozana une grande fédération extérieure dans na mboka ba paya tozali. Alors na kati ya organisation structurelle il y a parti tozana o tobenga ngo département ya ozo gérer ba association ozo gérer ba structure oyo eza en relation na ba parti politique allié na ba regroupement politique. Donc structure na biso tobenga ngo Force One pour le leadership de Jean-Pierre Bemba du MLC eza géré à ce niveau là et structure wana eza na objectif nango ezali ko regrouper batu nyonso oyo bazana ba ambition batu nyonso oyo ambition politique bien sûr batu nyonso oyo baza ba leader d'opinion baza oyo bayebani esika vandi aza muto azo comme ma influence dans son environnement dans son milieu esika yazali bato bayebi soki pa lobi loko moko bato pe batosi balandi ezala na kati ya MLC ezala na kati ya esika oyo MLC ezali ko évoluer. Donc biso spécialité na biso ezali nini tozoluka ba personnalité wana to bato wana o bazali influent bazana aura ya leadership bato wana tozo sangisa bango na kati ya structure na biso spécialisée Force One pour soutenir leadership ya Jean-Pierre Bemba. Donc ce sont des leaders d'opinion oyo bayebi dans différents domaines, ils en a ba domaine ya agriculture, na domaine ya science, na domaine ya enseignement, na domaine ya musique, na domaine ya journalisme. Donc batu oyo bayebani oyo bazana esprit ya komema fardeau hein pona koluka ko tombola Jean-Pierre Bemba na MLC toujours sangisa bango bato même pe bazana ba ambition politique parce que au monde tant mususu na kati ya ba esika tozali boko ozana candidat mais ayebani te balukaka ye ayebani te mais il faut siko to aider parti batia bato o bayebani
tango kiti esika ya vandi na quartier na commune esika ya zali botuni moto songolo boyebi toyebi azaka mta MLC alobaka makama Jean-Pierre Bemba iyo tozana besoin ya bato wana structure wana na kati ezo encadrer bango bazo monter ba stratégie ndenge nini Jean-Pierre Bemba akozala soutenu par rapport à leadership nae ndenge nini to ko rendre visible image ya Jean-Pierre Bemba ndenge nini to ko vendre ango ndenge nini to ko sala effort que parti politique na biso MLC ekende liboso oyebi ba créer un parti politique avec un objectif ezala nini kozwa pouvoir accéder au pouvoir comme boza na programme nabino na kati ya parti politique bolinga ke so bo accéder une fois bo accéder na pouvoir bozwi programme politique wana bo bandi ko sango na misala afin que population ba bénéficier na mayele o bino bo binisi soki bo sangani na bato mususu en termes ya coalition pour bo diriger bozwi pe programme na bino bango pe ba binisi o ya bango bo sangisi bo fusionner bo adopter un programme commun ya gouvernance donc Force One ezali uniquement pour les leaders ba parti mususu pe ezali bango bazo sala ba mobilisation ba sensibilisation bazo vulgariser idéologie à parti bazo faire adhérer Force One ezali kaka pona ba leader politique na ya libanda to pe na kati kaka ya kati kaka ya mouvement de libération du Congo na pesu exemple awa tozala ba membre mususu na kati ya MLC bazala ba ambition esika pe bavandi bayebani mais bazo exprimer ba ambition au bien te bazali encadré te donc bango baza pe na base munene biso tozozwa bango ba bazo kota na kati na force pona ko encadrer bango ko gérer bango ko talisa bango comment leadership esengeli etambola mais leadership wana tozo encadrer oyo tozo gérer ezali pona ko soutenir leadership ya Jean-Pierre Bemba pe pona ko rehausser parti MLC et Kende Liboso. Donc toujours ça en sorte que Batouana Bazala en même capable de défendre la vision il y a Jean-Pierre Bemba et Bazala apte de défendre parti. En interne, ok c'est bon. Ba mususu pe tozo luka ba mususu. Soto moni moto. Na kati ya quartier et si comme on songolais dans la province et dans la libanda RDC asa capable à koki komema un apport conséquent substantiel na kati ya parti akoya kokota nae to ko gérer to ko encadrer ye to ko monter ba stratégie ba po ba formation ezali na kati ya Force One bazo former batu wana po basunga leadership ya Jean-Pierre Bemba ezala même so dans la partie mususu amoni kuna na parti wana ya ça ne va pas leadership na ye to aura na ye ezo ko vibrer bien te. La porte est grandement ouverte à Koyananu, à s'adhérer na MLC, à comme un membre à part entière, bien sûr à renoncer à Longo Nesiko Yazaraki, à comme membre il y a MLC, si ma aéro quota na Force One, au quota directement na Force One sans que vous ayez membre il y a MLC. Donc il faut maintenant que soit adhésion à una partie. Si ma au quota na kati ya structure spécialisée de Benyango Force One pour le leadership de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Maître Didier, nalandio penza na bokebi. Nalingi naye bana toye bana bozindo penza Force One ezali structure oyo efandisa mika rapport oyebi ete mouvement de libération du Congo ezali parti monene oyo za parti national ezati na balibanda za international to koloba po boza implanté presque partout à travers le monde. Siko structure wana na kombo ya Force One est-ce que eza implanté kaka o na Kinshasa to bipai nyonso oyo MLC ezali implanté? Oui, merci mingi pour na wana tozara devise na biso Force One partout. Donc toza implanté, toza en phase ya implantation d'ailleurs. Donc toza déjà on a kati ya RDC on a Kinshasa. Toza na ba membre, ba leader au bazali awa na ville ya Kinshasa. Na kokeneti côté ya Kenge. Dans la province ya Kwango bazali na Maindombe bazali déjà pour il faut tout ça la voyage kuna na Mongala bazali na ville ya Lisala na Bumba bazali na Bongandanga bazali na Sankuru bazozela biso touti dernièrement tourné na Congo central côté à Zongo puis na Kasangolo donc ba leader ba monani déjà
Et puis à l'extérieur, déjà, tout ça a une représentation au niveau, il y a Grande-Bretagne. Hein, donc Grande-Bretagne, aux yeux Écosse, Pays de Galles, aux yeux Angleterre. Donc, baza déjà wana. Donc, toujours implanté en haut, au fur et à mesure, bandeko oyo ba monique, ba ko kumba mokumba ya soutenir Jean-Pierre Bemba bazo se prononcer bazo bima. Donc bandeko wana bazo kota directement. Donc nous sommes landés na utikoloba awa devise na biso zali Force One partout. Donc bisika nyonso tozo kende. Donc ndenge toza awa ba voyage eza mingi parce que ba appel eza de partout pour to ko implanter parti. Même na sud Ubangi, pendant que na voyage mon na sud Ubangi, tozo kende même na ba fin fond ya mboka. Tozo se limiter kana ba chef lieu te to na ba ville te. Neti na mboka lokola na sud Ubangi na Popolo eza na frontière ya sud Ubangi na Mongala, hein, toza wana na mboka mo babengi yango Popolo. C'est un groupement toza wana na kati ya mboka wana. Donc toza ko kende partout, to kende pe mtina businga tozali. Donc toza partout bandeko oyo sika nyonso bazolanda biso bazana besoin ya ko landa biso na kati ya Force One babanda na MLC si mabaya na Force One. Mais déjà bazana MLC bazana besoin ya kokota na Force One, donc la porte est grandement ouverte. Mikolo eleki story koloba ba poso mi balé déjà eleki mouvement de libération du Congo bouti ko célébrer 23e anniversaire na bino. Et là qui est vraiment spécial, pourquoi? Parce que Bofeta qui a une présence, il y a président national, si moi mi buo, il y a Mikakatano o Alekisa qui na la e, Bofeta qui na e longo. To e baka na kati ya manifestation a bon to na kati ya bokundoli moi mbotama, il y a parti bazwaka moi quelques résolutions ndenge balobaka na lopoto reculer pour mieux sauter batala kanino etambola kite esika nini esengeli ko redynamiser esika nini esengeli to telemisa penza okoko kolobela biso na moi mokuse lolenge nini milulu wana elekaki pe nini o bolengeli pona mikolo ezali koya toza na 2021 toyebi ete totika na bambula be mibale pona 2023 ekoka o ezali bongo mbula o ebongisami pona maponomi esale manekolo Congo démocratique nini o penza bino bobongisaki na 23e anniversaire ya mouvement de libération du Congo. Esengeli na limbola mwa moke ne sika wana 23e anniversaire oyo ezalaki bien sûr commémoration ya mbotama ya parti, mais alaki plus adresse au président de ya MLC apesaki na kati ya lingomba na miso ba cadre. Ezalaki vraiment un anniversaire populaire té, mais alaki avec seulement les cadres, bien sûr, ba invité pe bazalaki ba parti politique, ba parti allié, société civile, ba confession religieuse pe bazalaki. Mais mokonzi ya MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba asalaki adresse et pas ya bato nyonso bayaki wana ya liboso esengeli koyeba ke bato mingi balobaka makambo ya MLC surtout bato ya libanda bayebaka vraiment MLC malamu te. Alors il fallait rafraîchir bato mémoire lutte ya MLC bandaki ndenge nini, MLC ekobaki ndenge nini, contribution à MLC na kati ya mboka weza aki nini pe kotalisa bato eloko nini MLC alingi. Osomona Jean-Pierre Bemba azwaki décision ya kosala lutte armée ezalaki na ndenge ali sekete po amonaki que tokotaki na dérive totalitaire to dictature pour preuve pouvoir ya tango wana bazonisaki même bandeko mosusu na kati ya bamboka na bango. Pouvoir ya tango wana baboyaki ba activité à parti politique et salement. Pouvoir ya tango wana même ba journaliste bazalaki na ba problème sérieux. Donc démocratie ezalaki na mboka te. Bandeko ba utaki na est soit disant pona koya ko libérer mboka, bayaki na regroupement ba bengaki yango AFDEL, bango moko ba critiquer yango balobaki que eza un regroupement ya ba un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Donc ezalaki déjà mbeba na kati ya mboka. Tant bakoti awa kozwa biloko ya mboka mituka kobotola bandako kozwa basi ya bato babandaki ko saboter mboka.
à telle enseigne que même na niveau il y a service nabiso ya sécurité armée la police to koma ki infiltré ça dit mboka ezaki sous na kimiate mboka ezaki sous na sécurité te. Alors à 36 ans Jean-Pierre Bemba a décision ya koluka ko combattre dictature wana et puis atalisaki bato ete ceux qui luttent na ye population andimaki yango te alingaka stopper yango mais tant que monique population ba adhéraki na kati ya vision ya lutte politique na ye population ba encourager ba pese moka ko soit yango a continuer ki yami bale atalisaki que l'état azaki soute l'état azaki son mboka te bato bazaki lokwa ba minorité to ba grand groupe ethnique hein ko wela na ko bumana ka ya exemple ya li Ituri ba ema na balendu donc atalisaki bato que ayebi mboka aza véritable congolais ayebi mboka na ye ayi makambo oyo ba réalité mboka oyo eza ayebi atalisi apport oyo MLC apportaki pona ko résoudre conflit ya ba ema na balendu atalisaki pe lisusu que tant nyonso ba bengisaki makambo ya to sangana pona kimeza na mboka andimaki yango mboka ezaki divisé et Jean-Pierre Bemba azalaki moto oyo andimaki ke mboka ezala réunifié administration ezala réunifié armée koma moko police koma moko service de sécurité ezala réformé et koma moko pona mboka ebatelama accord ya Lusaka akendeki et puis c'est le premier congolais to mwana mboka oyo asimaki minduki metamba komi na Lusaka lobino makambo etalika biso batoto si mandoki te il faut babenga ba yu ya opposition oyo basimba mandoki te esengeli bakota na kati ya masolo société civile ekota pe na kati ya masolo donc la contribution ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba tokenaki na Sun City solo ezalaki pona le koso à pouvoir ba tractation mo esalamaki Jean-Pierre Bemba comme premier ministre et tout ça ti toboyaki yango to sepelaki nango te toningaki bato nyonso ba zanakati na gestion ya mboka yami mususu atalisaki bato ki na période o bango bandimaki que gouvernement 1+4 récemment ndenge nini parti o ba pesaki ya gestion agiraki yango économie ya mboka ndenge ni ezalaki inflation ezalaki presque pas stabilité ya monnaie pe ya économie ezalaki atalisaki yango ayaki obakisa lisusu eloko oyo constitution ya mboka na biso oyo ya le 18 février wana ezali fruit ya MLC Jean-Pierre Bemba na MLC ba défendaki constitution na basengaki na bato bokende na référendum bokende ko voter constitution na yango na lelo ezotambusa mboka donc alors que nous sommes des républicains et nous sommes des patriotes nous sommes des nationalistes et si kanyoso oyo bakoloba masolo pona intérêt nanu ya batute mais intérêt ya mboka MLC akozala ako contribuer na ye et tout au long ya cheminement to ya parcours ya parti et salama ki pe bongo to continue kati ya union sacrée. Pourquoi tu continues à faire une union sacrée? Tu continues à faire une union sacrée parce que Jean-Pierre a joué une invitation à les maîtres Didier pour battre belé basoloba boye kotiande moi ndenge baloba moi trouble na kati ya lamuka kala bingite awa soko permettre ngana fungola moi brèche wana kala bingite awa passation en pouvoir et salemaka entre mwana mboka Adolphe mwana mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito mais nangambo na bino mosusu boganga ki pona koloba te mbala oyo mutu azotambusa union sacrée pour la nation et au fait mutu azotambusa lamuka ezali bongo mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe nangambo oyo baganga ki pona koloba ete non ezali Moïse Katumbi Chapwe te pamba te bango bakenda déjà bino bokatisa ensemble pour le changement, il y a Moïse Katumbi na mouvement de libération, il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, Botika la muka na kimia. Mikolo lisusu to mona ki na meeting ya la muka uta ko salema, to moni passation à pouvoir et salemi lisusu entre mwana mboka Adolphe Muzito na mwana mboka Martin Fayulu. Na boye botika ko ganga kombo ya la muka bondimi officiellement ke bozana kati ya union sacrée, botie la muka pembeni. Et puis motuna na yo na koyoka pour ça tamusuna seka
tant so epesa nga su mwa moke mawa na bandina na mawa hein mawa pona esengela kitang makambo zo salema bato batanga kana mikanda hein mikanda ndenge nini likambo za constitué union sacrée leloyo union sacrée c'est une idée révolutionnaire, un appel aux patriotes. Est-ce que vous avez un mukanda union sacrée? Oyo ba konzi to bato oyo bazana kati union sacrée ba signé. Est-ce que vous avez une charte oyo bato ba signé? Union sacrée c'est un appel pour sauver la patrie. Hein? Na kozonga lango mwa mukesi bana ena na muka. Bandeko balanda biso sengeli ba simba likambo na zolo basiko. La muka ezalaki créé pote individu moko te azala leader liko na batu mususu. Ça c'est un. La muka ezalaki chef te. Que non yo zala chef biso doza na sima na te. La muka ezalaki coordination. Hein? Que Oyo a géré pendant il y a 3 mois. Comme ça on a 6 mois après Oyo sili boy ezaki rotation yami balé na kati ya mikanda la muka balobaki que chaque parti aza libre en tant que parti politique akoko zo engagement na ye sans que nuire hein na cofondation na ye na kati ya la muka. C'est ça le problème. Na ko pe ce exemple na linga vraiment kotanga ba kombo batu te. Mais bon, comme na Congo to linga kotanga ba kombo batu. Moi j'aime tout solo la ming sur base à ba principe, hein? Ezaka lengi mingi. Mais ndeko Martin Fayolo tant asalaki plan de sortie à crise na ye. Hein? Asalaki on a kombo la muka. Est-ce que associé qui ba leader monsieur à la muka? Tant à ça le plan de sortie à crise nae yemoko a se positionner qui déjà alobi ngai na rotia ma telle place achaki Bemba place ni achaki Moïse place ni achaki ba leader mususu place nini. Donc la muka n'a pas été créée pour leader moko za la liboso ya ba leader mususu bien ba créer leader moko boy. La muka ezaki na objectif nango ezaki été hein bazwa pouvoir ba changer mboka hein pouvoir ezaki okamba wana la Kabili et que ne pembeni hein bazwa mboka ba simba ngo la muka batia makambo ya sika un ordre nouveau ekotana kati na mboka basala ba réforme hein ba réforme institutionnelle ba réforme na armée ba continuer ba réforme na service de sécurité ba réforme na niveau ya la police. C'est ça, ça dit lelo yo mutu moko te akoloba ke la muka eza ngai sans que aloba que baninga wana mususu pe bazana kati ya la muka. Donc ezali na muka lolenge oto mesana kati ya Congo hein mais biso MLC la muka c'est un fruit ezali mwana oyo biso to boti pe moto oyo akolongola biso na la muka azate. C'est clair quand vous lisez mikanda ya la muka. C'est clair, il faut batanga yango. Donc MLC a la liberté politique, il y a un engagement en dehors de la muka, sans que moto l'ongolais na la muka. Ça c'est un. Yami balé, union sacrée comme je l'ai dit. Union sacrée, à la muka tous a besoin Kabila kende. Quel que soit moto oyo, hein, na niveau ya Suisse, quel que soit moyen, quel que soit formule au Salema. Moyen té, c'est-à-dire quel que soit la moto, parce que tous qui awa na triomphal. Je crois, je me rappelle bien le 28, il faisait le 28, le 27 bien le 28 octobre, hein? Baloba kinini, unité ya opposition. Moto nyonso akobima, hein? Oyo kaka ke baloba ke yewana biso nyonso tozana nini simana ye pour te soutenir candidature naïe. C'est ce qui a été fait. Ndeba soutenir qui Fayulu. Il y avait pas un autre critérium. Et ça veut dire que l'opposition soit bimisi mutu moko, hein? Yewana ndeba ko soutenir. C'est pas que mutuana zaki ange, azaki extraordinaire, il était plus intelligent, non. Et ça kaka esprit que ah bon, ndeko oyo yewana nde akende. C'est ce qui a été fait.
Maintenant, on va le dire que yo, ce n'est pas que tu es plus fort, bien tu es plus intelligent, ou bien tu es plus populaire, que le Kawaninga nyos. Non. Et ça, esprit à unité. Ce qui m'a intériorisé, on était à cause de la difficulté pour évoluer dans Baninga. Tant que vous êtes dans Baninga et Longo, ceux qui ont un pas, quand on constate que yon de moto l'équipe a un pas de moins que yo, c'est pas comme ça. C'est comme ça que nous avons trop de problèmes. Alors, tolinga que Kabila n'a pas le pouvoir, toi accéder au pouvoir. Mais ça dit que Félix n'a caméré babimi. Bazaki bandeko o to bungi na bango na opposition. Yo yebi tozo ba grenade lacrymogène. Il y a eu des gens qui sont morts. O yebi canal qui ne CCTV. Hein? Ba bombardement ni nécessairement. Quand je m'excuse à Rolo bango, ça quand même histoire ya mboka. Batu boni babuka na batu boni basoka. Donc to lo ba qu'on doit tourner la page. Kabili akende biso opposition ndeko moko songola za liboso a accéder na pouvoir. Tant que l'on a dit Kinshasa en Suisse, est-ce que Bakina a comment faire? Bakina a comment faire le thé? Comment faire le guerre au Bimakuna et Biminde Kuna? Donc, et ça, le côté au Moutou, à cause c'est prévaloir, n'a pas le baquet, il est au-dessus des autres. Non, c'est pas ça. Il faut dans ça quand même la humilité. Humilité est à la grandeur, il y a moto. Et à ça rappelle valeur, il y a homme politique et façon d'ailleurs, il y a un homme d'État. Alors, union sacrée, Félix, président de la République, a moni que mariage au Yassala qui a FCC, mariage wana e bongite, libala na mabe. Alors, bikenga, na ba FCC, abuo, pia. Mais à mon avis, que, oh, na koti ka la boué, nga mon côté, ezali na baningo to bundagi na bango. C'est lui qui a lancé les invitations. Abin de Jean-Pierre Bemba, y'a non to solo la peau. Hein? Makambo ngamona okukangote. Il faut tout sangala. C'est ce qui a été fait. Donc l'union sacrée, c'est un appel patriotique. C'est un appel aux nationalistes pour sauver le pays. Oebi que mboka, oebi il y a des faits. Tant que motazo que j'ai été humilié. Hein? Yo ce monde mboka ni président zoya na katia parlement. Président à Sénat. Azate? Présidente et Assemblée nationale Aïgo Yambaïti. Et les Congolais trouvent que c'est de la rigolade. Non. Donc, comment que déjà dans la phase, il y a implosion, il y a une institution. Mboke, comment que déjà dans danger, bateau, bazan expérience politique, bah mon avis que ceux qui, bah Congolais, bah kebite mboka et kopanzana. Ça a failli de peu. Alors, MLC, c'est un parti. Tout le bas qui a wat. Tu as une concertation en 2013. Hein? Est-ce que tu participes? Est-ce que tu as le pouvoir? Bah, je suis biso bande ko ba kende kuna me emetsa binyet na ba condition ndenge ezali to kokotate. Toke na Senko. Est-ce que tu kotaki? Tu kotaki parce que tout le monde a dit que la réalité ezali wana par rapport à la vision politique MLC to kokotate. Bah dialogue il y a cité hein, de l'Union africaine ezalaki. Est-ce que tu kende ba oyebi ke bandeko bah, il y avait même des députés qui ont été radiés du parti. Bah, Kendaka, mais Bazaki radié. Et l'Union Kolbani, et l'Union Kolbani, ML Saza constant. Tozui appel patriotique. Effectivement, la nation était en danger. Bon, effectivement, bon, dit, mais c'est que Boza, sous la mouka, te Boza, on a expliqué à Wamoto, parce que, bah, article, la mouka, ils ont très clair. Ça n'appelle à aucune interprétation. Ndenge toza sikoyo pouvoir ya la muka eza na maboko ya Moïse. C'est clair. Et ça maboko Moïse Katumbi. Ezo sala mabongo. Donc ba o ezo sala maneza ba gesticulation, mais soki de côté na kata mikanda. To tangi yango. Donc toza na nzela. Nako sala ba discussion à cause ya ba tout patati patata, mais il y a une logique et une philosophie na création de la mouka. Nazo insister nango, la mouka ça n'a pas été créé pour qu'il y ait un leader au-dessus des autres. C'est ça le problème. La mouka est créée pour l'unité et l'opposition, afin que l'opposition soit pouvoir, quelle que soit la personne au Baroko Tchawana, ezali ne pouvoir ne et à opposition. Ezali pouvoir de ya Kingani, non. Parce que balobaki
par to bimisa mutu moko ezalaki demande ya population ozalaka je crois na meeting wana population asengaka que to opposition tozala bomoko to bimisa candidat moko ezalaki même souhait ya bato ebele eza même étranger babi non cette fois-ci opposition au lieu pour na ordre dispersé pour ko émietter ba voir la bino po bimisa mutu moko donc yo ba que ça pouvoir ya mutu moko te ezali pouvoir ya opposition il fallait ko gérer ngo pona pouvoir oyo kamibiso pendant plus de 20 ans et bebisi mboka il fallait quand même mboka ezala géré par d'autres personnes. Tokende mwa moke na ba makambo etali actualité politique likambo ya désignation ya mokambi ya commission électorale nationale indépendante CENI oyo asengeli ko lingela na mwana mboka Corneille Nangaa tomoni mbutu ezali entre ba confession religieuse tomoni 6 bakangami na liboke moko mibale wana ECC na Senko baza pe bango mibale esika moko kasi bazokoka ko trouver consensus te soki bapesi bango babandaki na swa na 48 heures bapesi lisusu 48 heures bakeye na 72 heures ti sikoyo bazokoka kozwa kaka compromis omoni te kozanga nanu boyokani bango baza bato banganga nzambe to bengaka bango baza bato bakoki ko prêcher esengeli ba prêcher ba te ya biso balakisa biso nzela ya bosembo nzela ya unité nzela ya bolingo na nyonso ezo salema maître Didier est-ce que ça na elikia consensus ekozwa mapenza pe to kozwa moto oyo akokamba seni solo na volonté ya peuple bon eza mawa pona ngai pe pona mboka omoni ba discussion sur ezo salama plus na kombo ya bato ezalaka malamu te totiaka ba sentiment hein totiaka pe mayele moko abalamu te likolo na yango. CENI c'est une institution oyo ko appuyer démocratie na kati na mboka na biso institution d'appui à la démocratie donc c'est une institution purement citoyenne. CENI azali arbitre ya makambo etali maponami il faut bimisa ba résultat ou ezali volonté hein ya peuple volonté ya peuple ya ngonde pesaka lipamboli hein otobenga ngo légitimité lipamboli na moto oyo abimi na linga balobaka alubwe na maponami soki moto oyo azobima na niveau ya élection azui lipamboli ya population te ezalaka toujours kozongisa mboka na sima. Et puis il y a une sagesse bantu oyo basenga na biso koloba ete soki pe kombo na yo tangami mingi ozana raison te oyo pe ko bendana na yo otika pe likambo ngo na mutu mususu lelo yo ndenge basango bazokana te personnellement yoka afina ngai personnellement lokola banganga nzambe bazokana te c'est que il y a un problème na kati ya mboka c'est-à-dire kozanga koyoka na bango ezola kisabiso degré ya faillite morale ya mboka ezola kisabiso degré ya inconscience collective. Donc le pays est en danger. Ce qui c'est qu'il y a un problème, non seulement quand il y a Batouana, les 8 confessions religieuses, mais c'est un problème sérieux pour toute la nation. Oyo et les Congolais n'y soient à l'interpeller. Et puis nous soit concourir pour qu'il y ait une solution. Donc, ngai personnellement, hein, nazo senga na ba nganga nzambe ba sala effort ba se surpasser ba se mettre d'accord pour bangonde ba pambola rabiso bangonde ba sala ba messe bangonde ba sala ba prédication. Donc eloko wana il faut pas pesa bango encore une chance ba fungola na mitema bazali wana pona mboka et non pona bato moto akobima wana à cause ya moto ya moto te à cause ya moto ya songolo te mais à cause la moto aye pona ko sunga mboka mobimba maponami eleka na ndenge ya malamu bao bakobima kolandisama na ba voix o bazui babima solo ba proclamer bango pe bango réellement balobela mboka o akobima konza mboka a gérer mboka avec la bénédiction du peuple congolais.
Merci maître Didier, tu as commis pratiquement la souka na mo poussé le banana pour na okabona lelo na émission Mokolo. Voilà, Jean-Pierre Bemba na adresse na anniversaire à l'Obaï que MLC a 4 axes. Réduction à la pauvreté, réduction à l'inégalité, la bonne gouvernance, la sécurité des biens et des personnes. Et donc, Oyo, MLC, et autres Siam, Mayele, Boigna, Makanisipe, Makasi, Nyons, dans Makambouana Mine. Il y a Soukaï que, si on a la cadre MLC, il faut la compétent. Si on a la cadre MLC, il faut la probité. Si on a la cadre MLC, il faut avoir l'intégrité morale. Si on a la cadre MLC, il faut avoir un véritable patriote. Donc, on a la moto pour mener la lutte politique ou le combat politique de MLC pour MLC tant qu'on reçoit Bokonzi. À diriger Mboka, à diriger suivant les critères ou les cadres na base à la batte au baillé réellement pour les servir les services de la nation. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Tu as commis pratiquement na souka émission Mokolo ya lelo. Tu rappelé te toyamba ki pona bino maître Didier Oazali bongo coordonnateur national ya moko ya ba structure monene pona appui ya président national ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pe pona mouvement de libération du Congo na kombo ya Force One. Elongo na yeto sola ki mingi matali mouvement de libération du Congo pe makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka Congo démocratique. Merci Nabino Bandeko Balandi bozali kolanda biso na nzela ya YouTube ya Canal Kin Télévision Bandeko ya diaspora pe Bandeko ya Congo Kinshasa. Merci Nabino mingi émission oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 numéro ezali affiché bobenga biso botinda ba message botikala toujours branché na Canal Kin Télévision télé vérité.